Ah, pardon. Voilà, Bandeko, Losako. Eza wabino José Yung l'homme simple. Toujours ça l'analyse. Sorti, il y a Jean-Marc Kabound na prison. Bandeko. Bo analyser. Ce que po boye ba makambo mingi. Jean-Marc Kabound nenga yewana ayeko remplacer Kamere. Biso bokanga lelo date ya lelo makambo ezo changer. Kamere azolongwa na assemblée comme président assemblée nationale. Bazo matisa Mbosso. Mbosso akozala lokola président et assemblée nationale après vice na ekozala Jean-Marc Kabound. Bandeko po boye baba makambo etambola ndeni bonekijaka Denis les cité. Bon negijaka Denis les cité. Bandeko. Boyoka Denis les si. Boyoka Denis les. Bino batu bon negija Denis les. Boyoka Denis les makambo azoloba. Bongo tozonga awa. C'est quoi? Et nous allons gagner cette guerre. Amen. Au nom de Jésus. Ataba kotiawa. Boyoka prophétie oyo. C'est une façon de montrer qu'à la fin nous gagnons. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la période de perturbation. C'est 6 ans que Dieu montre la grandeur du monde. Qu'il purifie les traîtres. Amen. Le gouvernement qui viendra sera un gouvernement de propres. Amen. Des vrais Congolais qui aiment le Congo. Amen. C'est pourquoi le président chassez-moi tous ces traîtres-là. Au cabinet, chassez les gens. Au gouvernement, chassez-les. Au Parlement, au Parlement. Boyoki loko anani Denis les Salobi ogo buka pe Parlement wana. Bandeko Jean-Marc Kabound abimi plan ezaboui nazo ko expliquer bino. Depuis Kamere Nenga déclara ki wana Bosala dialogue Asolola Ninga bandeko isa Fachi Asolola tout ça wana Yango monaki Fachi asangisa ki batu ya union salite nyonso a félicité kaka nani kuna na union sacrée a félicité kaka batu ba Jean-Pierre Mbemba, ba Liaou, Banan. Mais Kamere aza déjà écarté. C'est le bango na mutu na bango Kamere déjà aza écarté. Ponanin Kamere façon yelaki na oyo batu bazoloba soki bolongo yeba ke mutu déjà aza écarté bokoyeba makambo na ba communicateur na bango. Bolanda mutu aidepes moko makambo alobi. Bandeko. Mutu aidepes moko alobi makambo ya somo. Wapiye. Alobi makambo ya somo. Bolandae.
vous estimez que Kamere n'est pas avec le président Tshisekedi? Je le dis. Alors, si Kamere n'est pas avec le président Tshisekedi pendant cette guerre d'agression, Kamere est avec qui? Kamere est avec Joseph Kabila et Kagame. Kamere, mais écoutez, nous sommes acteurs politiques. Il est avec réfléchir. Joseph Kabila et Kagame. C'est sur les... Mais tout en étant quand même président de l'Assemblée nationale de la RDC. Mais écoutez, le président de la République fait confiance à des Congolais, à des soi-disant Congolais, les gens qui se présentent comme tels. Maintenant, moi je suis le patron du président Félix Tshisekedi. Je suis son peuple pour qu'il travaille. Ouais. Je suis son collaborateur. En termes politiques, je suis son travailleur, si on peut le dire. Mais en termes légal, révolutionnaire, républicain, je suis le patron du président en tant Félix. que peuple. En tant que peuple. Exact. Alors je dis à mon président ce que je vois. Les signaux qui sont lancés par le président Kamere. Vous savez... Quels sont ces signaux? Le silence. Le silence coupable. Alors qu'on tue. Alors qu'on pille la République. Oyoki, ma communicateur. Yango yoki, Denile Salobinin. Denile Salobinin. Denile Salobi, ma bouka. Déjà plein ezali. Et là, on a zoé bisabino bandeko, bo pe sanga raison. Bokozong sa vidéo ou Kamere Kalata zo sauté place azali. Sorti ya Jamal Kabundu na prison yango wana. Azali so opposante. Pe azaki pe opposante. Nazo bisabino clair. Azano opposante. Jamal Kabunda oza vice-président. Vice-président, bakozongi sa mboso place wana. Discours wana mutu abandi yango Denis Les. Bandeko boyo kaka. Boyo kaka. Yango moni Tshisekedi alobi yoka batwa, yoka ba communicateur. Boyoka ba communicateur. Boyoka. Moi, je ne croirai pas Kamere jusqu'à ma mort. Kamere, c'est un traître de son état. Je ne peux en aucun cas croire à Kamere. Oyoki? Boyokati. Des gens, ceux qui vont comprendre que Moutouana a déjà rejeté, vont comprendre que communicateur na bango. Kamere déjà a rejeté. Ninga zawana. Na ino sacré réunion na bango a félicité ka Jean-Pierre Mbemba. De Jean-Pierre Mbemba a kozala wana. Na batu nyonso Félix azoluka basangana bazala wana. Ezana batu misusu teke oyo ekozala landa. Bo landa. Biso toyela bino babiloko oyo po bo comprendre ke bota la jeune ngezokene ba comprendre que Vital Kamere aza traître. Soyons pas distraits parce que ceux qui voudront mettre à genoux ce pays, ils vont passer par nous, la classe politique. Et ils vont compter sur notre distraction pour dépiécer le Congo et pouvoir mieux le dominer. Et je crois que nous sommes en train de leur servir le plat qu'ils voulaient justement pour en arriver là. Par notre quasi-silence. Quasi. Parce qu'il y a des braves. Je ne vais pas tous les citer, mais le VPM Jean-Pierre Bemba, le Mineta Guy Luando, le VPM Jean-Pierre Liaou. C'est pour ça que j'ai peur de ne pas tous les citer parce que je peux en oublier. Mais j'ai vu des gens monter au créneau sans avoir reçu l'instruction de quoi que ce soit. Ils ont pris l'initiative pour dire à notre peuple, levez-vous,
dire à nos jeunes, enrôlez-vous dans l'armée. Parce que c'est le moment de défendre notre patrie. Kazi silence nani afandi silence eza Kamere. Kaka Kamere. De eza kaka Kamere nde mutu aza afandi aza silence. Me batutu wana batelemaki yango atangi ata kombo Kamere te. De Kamere na minito aza déjà disqualifié na mitema ata ya Félix Tshisekedi na union sacrée. Tamusu toyoka Kamere ake kutana nanga po basololaka pe akoti na M23 nako sabino te po akala mingi te bazolongole place za sorti ya Jean-Marc Kabund na prison pour aya ko bouleverser pour qui serait de yemo ko kakate mais au moment temps zela kaka zo ngisa Jean-Marc Kabund au moment kama kamunenge zo changer wana na yebisibino banda lelo toza le 25 bokanga data lelo pe bocha video oyo bokatango Jean-Marc Kabund abimi po a renverser Kamere ozali susu wana te na ba communication na ye oyo atiaki wana asalaki wana ya lingi dialogue azoloba te yango alobi kazi bato ebele pourquoi azoloba te yango Tshisekedi ayeli réunion wana union sacrée ezalaki pona Vital Kamere a félicité nani Jean-Pierre Mbemba aza minae ba abuna ensemble abundi mais Kamere est l'autre côté. Yango balobi bazule adversaire. Jean-Marc Kabund. Bozela. Oh boy. Bozela kalamingite. Jean-Marc Kabund nzo renversé Kamere. Yango ne bake bimise na prison. Sorti ya prison ya Jean-Marc Kabund yango wana. Boyoka makambo na chelibino et pas Deniles. Deniles wana, Deniles. Prophète Deniles, makambo alobaka. E uta likolo. Abandika malembe bongo buka nino. Buka nani parlement ago buka. Kala mingite. Bandeko bobomba video oyo bochango na favori. Boyoka makambo koleka. Vraiment botika malamu ezaki wabino José Ngulome simple to yaki kana video moko ya mukuse na faire ko révéler bino. Na faire ko révéler bino makambu oyo ezoleka. De Jean-Marc Kabund agozala vice président ya Assemblée nationale. Viembo so azozonga place wana. Po tisi koyo nenga zabui. Bawozongisa makambo elekaki na mama Mabunda. Bawozongisa eloko wana. De mutu akoka place wana asala eloko wana eza mboso kozonga. Kamere balongola ye. Po silence na ye elakisi ke aza traître azo solola na nin. Boyokit ndeko alobi clair. Alobi nin. Alobi ba ye moko Tshisekedi to landana no Félix makambo alobi. To landana. Soyons pas distraits parce que ceux qui voudront mettre à genoux ce pays, ils vont passer par nous, la classe politique. Et ils vont compter sur notre distraction pour dépiécer le Congo et pouvoir mieux le dominer. Et je crois que nous sommes en train de leur servir le plat qu'ils voulaient justement pour en arriver là. Par notre quasi-silence. Quasi. Siko bande konatuni bino nani oyo
nani o aza silence na minito caméra tral kolobate de azo servi bango na silence wana azana ba communication na bango yango Félix alobi sikoyo yango plan B bozomo na Félix abisi bango ki azo benda bato misusu basala na ye asala gouvernement mususu de caméra kozala rejeté ta musu ba kebwake na chef ya quartier ya nino ya Gombe. Bon, ici da bazo bambongo tokolobani baza lokola biso te. Bali bambongo na biso tokolobani. Voilà bandeko, vraiment botika branché scotché na makambo ezoleka na mboka na biso nzamba sunga biso tolonga guerre oyo. Biso nano avant tolonga guerre biso nano nyonso tozala ini. Tolongola nano oh boy tozala na ini bokomona makambo ekoleka. Denile sepa lobby abuka parlement po babi ke soki ba bomie muto akota place wana nani babi ke Kamere. Voilà. Na pesi bino nyonso mbote, na pesi bino nyonso losako ezaki wa bino José Ngolomba simple. Botika malam, tukuta embalasi. Bye bye.